akangila bana ba na chambre comment ba comme donc abeta ba sabo donc alinga te ba kota ba famille na bango c'est bla bango trop a chodi la bango c'est ba sala quelque dans sous pototi Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko chers téléspectateurs, on a vraiment Boza et Belé à Kolanda. Émission on a vu sur www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Joshua Didi Pumba, pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukasson. On peut remercier beaucoup à Papi, monsieur Depuloukampa, pourquoi pas à Mandela Mukonda, Babi chez toi, Mandela, Dollar Yana, Kwanza Yana, Nyoso Yana. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia, pourquoi pas à Mama Emeline Zemamote, Mayabato, il y a tous pépélés. Et Ambeto, le merci aussi à mon artiste métinois. Voilà la grosse moulée de la presse congolaise dans un amoroté. Nous avons déjà dans mon pandi sang. On a vu Marco Mopandi. Il y a Fabregas métinois. Na côté déjà. Bonjour. Tobeta Masolo, quand moi je dis bonjour. Bonjour à toi, grosse moulure de la presse congolaise. Merci de m'avoir ici. Moni bisoto tout salam sala, les savoirs ne mentent pas. Tala lelo oyo déjà plus de pas moins dans moins de 2 semaines déjà Zigida déjà tout joué dans la quartier même dans l'église j'étais étonné donc maestro vraiment Moussa donc il a pinir batou ils ont un talent donc ils ont un souté dans un talent mais qu'il a fois passé baloba indeni to bomi ba te belle to bomi 27 personnes mais tu reçois baloba donc OK merci beaucoup Marco merci koyo Zigida wana bubwaki yo muna na ebite musala na ye kolinga ba danseuse musala na ye kolinga ba danseuse terme wana bo employé ngo mutu nyoso komi na musala na ye bolinga ba danseuse meka pe ko éclaircir biso bolobele la ki ngonani en tout cas grosse molire oza chroniqueur ya munene na mboka na biso donc nasi royebi ba mission na biso bien temps on to loba bat ba yebi de quoi on parle donc bat ba yebi mutu ni nango akangila bana ba na chambre comment ba comme donc abeta ba sabo donc alinga te ba kota ba famille na bango nyoso wana rando wana kaka bobwakelika vieux Kofi Olomide les vieux Agwada abimaka na ba danseuse ba tazwara bana batu banga boloko ne na zawa banga boloko na tangi ngandene donc sauf que ngana yebike ils ont ba mission mususu sera zui ba danseuse akanyi bango na chambre beba ni ngana bobimisi secret na poto bobeba na te bobanda ko kumisa ba Ibraton bazar Vibrator contre maître donc on a pris bon mbote place ba libata bana na biso o ba sala lelo ila fierté na biso jeune orchestre mon bobimi na nga lobby tobim ça déjà ba produit ba sala peda ba album donc ils étaient le moment ba s'attendre qui na monté donc pour na biso pour na maestro Fabregas déjà fierté ko bimisa bana ils en net yo boso le même papa wana wazwa qui Fabregas tous a un peu clair le même papa wazwa qui Fabregas le même papa wa rejeté Fabregas a eu encore contre maître est-ce que Toye batem bilinga wane zotambo. La claire ba tout ba yebi que papa ya Fabregas c'est le roi de la forêt où rassemble. Kofi Olomide a pire vieux. En tant que vieux musicien, a une expérience naie, a CP na petit naie ba collaborer et ndenge ça ra mon conseil mon petit mon boy na se rappeler tant on est que ça nini anapipo. Normalement fallait obimisa album mon boy ba 18 titres à l'époque. Tant tout ça la Yamado donc place tout ça qui enregistrement ingénieur baloba na biso non nini bosali ba fausse prise de son donc tu gaspiller au moins $5,000 boy mais soit là vraiment tu vanda boy quoi doit benga ndeni Fabro ndeni go vous ndeni ve ebi ke na autre studio babi nanga ba son tout na autre zoa eza ba fausse prise te ba ingénieur musana bango yango wana ba bango ba bongo et donc kolana non bango te donc Zora ba même son wana qui est dans place mususu bo traitant et ça non bien donc maestro CP la bino a au moins expérience ya vie ils ont contribué pe na maram na biso donc ils en ont ma bête ko collaborer et puis banda maestro a comment collaborer na Kofi Olomide mon même bateau ba kimara vie
bazongela ye on a ba tout ba ba pire na ba on a mission tout donc et comment est on dirait et comment on dirait tellement j'espère na kati ote to moni pe collègue no jina PMF babi nzembo yo Fabrigas a pesa qui voilà bon moni déjà mon rave 4 na ya sombi babi voilà la patience paye na road na tiki ote gos moni na za tout to rotambola na biso jina PMF paye mona na bité soko benda déjà mutuka c'est-à-dire que jina PMF paye a sombi mutuka voilà c'est-à-dire que la patience paye patience et fouti lelo jina PMF Fabrigas métier noir a chant à Tekina yango sombi mutuka ara na système à Kersus quand moi je dis bonjour Jina PMF bonjour Jina PMF monde entier lingo yeba est-ce que mutuko to yora déjà banzembo afa mutuka ngonde yango oyo tekeli chant sombi to ndenge nene je accessoire accessoire ndé na français baloba la patience paye donc ça dire les lots sont moninga boye et ça par rapport à Moussala la salle qui maestro à moni moya remercier ngate et à moni à remercier ngaboye quoi donc aux allons accessoires moyen de transport pour na moni liboso to ando ya ba moto mais les lots moni que moi moyen de transport côté OK merci beaucoup Moussa ni olinga ba danser c'est ce to yeba so ezana ah yalinga mimi ba danser yalinga ne mingi ba danseuse asebla la bango trop achodi la bango est-ce que to royeba yalinga bango trop achodi na bango asepela la bango ba danseuse ba sala keke nda sous potote oh si Jina PMF to royeba ya chodi na bango yalinga bango trop za nani bon moni tangu 3 jours na pese ba mbote place azali na seda kapo na archiniance na sabalo tant banda ko sala générique wana ba générique mo ba séquenceur donc ça dit ezo banda net bandité net silité donc ça dit babilo mo bandengo wana sikoyo tant ba boka babi olingi ba chanteur pour eza faire à usine tant ba lo bana usine monde tina usine à braliment Jojo s'il te plaît encore diminuer musique wana au moins neti na usine so net na usine ya braliment auto pra Congo kuna ba lela bouteille te loko kwa bouteille ba sala ngo kuna eloko kwa bouchon donc ça dit so bouchon ebungi ba même pas que bouchon ebungi pour ça usine donc mon temps ba lo ba usine ya musique africaine usine ya musique africaine Villanova dans light musique Villanova to na kate usine kate usine wana sikoyo soko lingi biso to usine soko lingi ba chanteur ozui soko lingi ba danseuse dans des bominga fort ozui soko lingi muto soko lingi muto ya ngongi ozui po usine to zalaka na misusu omoni moi déjà moni séquenceur ngo zigida eloko eluka makambo moni esko alinga esko to ba danseuse ba vandi ba babi ah trop prise bongo ba boka ka ba musubiso ba boka biso te omoni yango sko pose habiter 3 jours c'est pas ça bon olingi ba danseuse yanga mingi ba danseuse yanga mingi kota lo pele atele mo pipi OK c'est blanc là bango trop mais tenez-vous prêts le 2 juillet qui aussi ça arrive Borozwa Jina PMF wana na embeli bongo ve na Blanchard Kabanga de Lyon na pese ba mbote belé na musika na mona ya Christian de Cornes na mona ser na Mimi Chikeva Milchek na mona Nick Love Nicole Ikote yo ebikande to sola ki kadimba vous donc je ça calme vraiment Nicolas Onienze papa chéri Mardoché Cruz donc le 2 juillet sortie officielle Baflende Mokonzi puis ndeka na biso boy mon biso changer date te le 2 juillet no comprendre ka biso ndeta to bimisa pour biso bato bandege le 2 juillet cursus c'est sur le marché donc bato yango mona to lo ba le savoir ne ment pas le savoir ne ment pas on parle plus trop en veille quoi. Voilà, OK, merci beaucoup Jina PMF na zongi lisusu. Allez-y comprendre grosse mouli non salara musala koto Marco Mopandi koto Jina PMF donc c'est-à-dire bango mi balé ba pandi sango toujours ya Fabrigas Metinois le rebo mangande ya lingane ba danseuse. Ba danseuse au monde il faut traiter basi comme il faut bon ba botarabiso. Donc
donc des bobo tarabiso boy donc bozo mériter vraiment ba honneur parce que il y a moi trop kota l'opele. C'est ça le problème. Moi là bataille pena bonde ndo nous boé mais il faut comment et puis qu'on entend va parler on t'a le téléphone. OK, merci beaucoup Marco comme nous sommes vraiment cogité pour te clore l'émission na biso to c'est la DG na biso. Bon changer tes marques. Non, to changer tes biso changer artiste. Biso improviser à la rati. Donc ba budget mam tout déjà mise à disposition. Il y a album wana pose donc réussite en haut et ça les puis et bimaka Canada auto et si ba fanatique on dirait soldat docteur moko sarabatu aux aventuriers soldat pasteur oko sarabatu aux aventuriers même misia oko sanaye to bim album lobi mais lelo ay sunde no moni mbula loko beti mo to bim c'est pas la peine donc album il y a le 2 juillet beau soutenir ba artiste na mino obache banzembo et puis na maestro mo pendant quelques chants donc beau soutenir bango album est très bien donc on a ba séance tout ya studio donc Moussa les 5000 kito ko makasi et puis beau consommer single Zigida, beau sombango déjà zali na ba plateforme tout à téléchargement et puis donc mon ça da mambo ça là du coup ba tout bana besoin de contacter Marco Mopandi Sango bakoki ko benga ngai na 82 350 93 00 au baxi ya Willy Moucheni singa pakebo 43 82 350 93 00 et puis donc bon mon na Facebook bakuma Marco Mopandi Sango donc to so la ndenge zala kana pesi mbote na vie na Willy Moucheni koda mboka ya na ba petit na izara ngai na pesi ba petit belene tinga penda petit penda kata ya Willy Moucheni ba garçon penda na ba petit na ngai à part ngai na ba petit musute il a des collègues de travail na batu ba sala na ba kopa ba mbongo ya ba grande somme ndenge ya la kaka mais petit na ya ngai na ibam na loba na pesi mbote na kitata de bundes na pesi mbote na tontot ya Muna Palace na pesi mbote na la première de la classe Diana Moli et puis na pesi mbote na vie na et Meboubé Boussaki alo sobalia ka on a mukolo mongo te check. Voilà, ok. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, M. Josué Didi Dipumba, pourquoi pas à notre manager, M. Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup. Papi, merci Motomoko bien. Pourquoi pas à Mandela Mukonda chez toi, $, Yana. Et puis Kwanza Yana. Merci aussi à David Olito Motomoko bien. Pourquoi pas à Willy Moucheni, c'est-à-dire Singapore Kebo, Bamoussou Ambabazo continue comme Mabale Sheik, What is the Tezo Beta Bango, Kakizo continue comme Beta Bango. Merci beaucoup aussi à Lolo Loris et la Congolia, pourquoi pas à Mamé Milinze Mamotema, il y a tous pépélé, il y a Mbetolo. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Voilà, merci beaucoup Mouna Artiste, c'est invité tout ça la moi symbiose. Voilà, merci beaucoup Mouna signalinga tout ça la moi symbiose, c'est-à-dire que Gos Moulina aussi au Yambelabino, bah porte-parole il y a Fabre Gaz Métis Noir, mingi côté l'eau et ça les côté Kaminga il y a l'ingane bah des trop et surtout côté l'opel. Merci beaucoup. Voilà ce que Gos Moulina Nazo yambela bino ba artiste et musicien ya Didier Lacoste My Food Mota ba chéri ngos mulina koti déjà na plateau ko yamba bango to beta masolo ndenge zalaka en habité artiste so no kota na déjà na kati quant à moi je dis bonjour artiste. Bonjour Nayo, grosse moulure. Merci beaucoup, bonjour artiste. Bonjour la taille. On a le baga la taille pour taille na eleki mamunioso. Taille zo bongisa émission. Pour qu'il toque moi si bon ça rapide. Voilà, ok, merci beaucoup artiste et bonjour. Ouais, bonjour vraiment la sœur. Donc la bengoura la sœur. Oh, itika ali baba kisa. Voilà, ok, merci beaucoup. Grosse mouli non bimano na plateau, non tigela non bino mi kobo sepelisa monda tie boss nanga Josué Didi Dipumba a sepela papi mais si depuis Lukampa a sepela Mandela Mukonda chez toi $, Yana Kwanza Yana pe ba sepela artiste nga zu mukolo repose chef droit de respect na tigeli o miko c'est pas l'issue de boss n'a pas je suis dit Dipumba c'est là et puis na rozonga to beta masro et sengwele kinga na comme amoureux joyeux pemena Joël attends la lettre kasi choki na kamiso zali wanganja les Josila Joël Chibangu is good chérie n'arrête pas waranga gomaga Logola Kizengi, Joël Chibangu doux et si fragile. Il y a le premier na motema pena misonanga. Et sengole kinga na comme amoureux joyeux pemera Joël. Attends la lettre que je joue na kanito zali wanga jale dosila. Joël Chibangu, it good chérie n'arrête
n'arrête pas. Wanangala komagae, lokola kizengi, Joël Chibangu si fragile. Yosa la première na monter ma peine ma miso manga. Bakitoko trésor kilongo, et bon wani whisky pona koma. N'était ivresse, et l'amour à français, ouais ta papa chansare. Vraiment linga kate ngana silika, sokina siliki kaka bondelanga deo gracia ma souci qui manga pona bolingo kuku lisenga. Tuna Pierre Chingila, Michael Pondier. Mais si tu savais la valeur que je donne à ton amour, et vas que tout moi si Yannick Dindoé. Babobar, basalade, j'en peux plus dans ma vie. Marin Bobar, Nadine ma fouta, j'en peux plus dans ma vie. Des histoires à côté, même pas non plus. Na lembi na baye, mana kalema ke Nadine vinanga. Et comme un bambalugantam, na molingote ye. Sayoro, Rani Demon à Paris, René Bile Bilele. Rani Demon à Paris, René Bile Bilele. Ma pas surpris à Ngoi, bienvenue Ngoi na Paris, Ombre Kimbutare. Voilà, merci beaucoup Mouna artiste et métier noir devant la caméra. J'espère que mon artiste qui biso rien que de quoi va capable artiste. Oui, voix au temps de boyo quand on va raisonner na bon Didier Lacoste ou asira kalawana. Et pour nandenga mabete pour Didier Lacoste moni HP so pour ça na moi mukie. Voix peko la parce que yo otikali na voix ya Didier Lacoste au temps à bandaka. Ah, on a za chanteur, on a za papa. So na mo yemba boy, za grâce arrête. So na mo yemba boy, za grâce na français ou ta papa chanteur ayebi français miko qu'on a Paris ayebi. Donc so qui na comment yemba boy na pesa merci. Toi qui na besoin na ba voix. Mais yenda aligné biso aligné parfum diverti lelo qui a vu le fils a vu le père quoi. Ben ni dindo ba plaqué donc za grâce na ye. Vous comprenez donc biso ko tout c'est. OK, merci beaucoup artiste Balobi. Makile landara, c'est-à-dire que ceux qui toyoki bah allez-y comprendre na mbaraté mais ceux qui quand même bah wana toujours monamba moko le père dit doyongo et ça la rend ndengeni nga pena na komisa na nzambe et aliboso na pesa nzambe l'Éternel Dieu puissant merci parce qu'il y a des métrateur en circonstances à celle qui te coûte en grosse moulure donc nga ça la nga nous bien na fier parce que tu vois dans la vie les lobat vraiment interpréter Mikolo dans la famille, mais j'ai interprété vraiment pour ça bien. Mais ce qu'on a fier parce que je n'interprète pas juste ça dans le son parce que c'est mon père. Parce que na hérité en pour na minute sur lelo artiste à Koufarati. Mais visuellement papa Zati. Mais normalement ton oro baluka boyoki yogo Yannick Dindo yemba. Olobi ah mais Dindo yogo kanisi yemba la mort. Donc ça la plaisir ma kasina en plus na sous pembeni ya mille esprits vraiment à yemba danger et le big chef n'a pas parfum d'hiver donc tout ça permet vraiment aux en on en voit mais ce que se faisait en amoutou orienté pour que baso za net mon mikolo orchestre msusu baso orienté ba tout bien tout monde ba guitariste baso qui ma mon garçon mo yemba na bien ça bogar mais balingi était balingi ba garçon mo bo baza bansadi ça yango moni musique na biso tant oza obetaka bale bien oyemba bien il faut aller pas coach mo ko coach bien ba coach te que au beti plan na yo ba mo bimisa mutu mususu te biso pa na biso soko yembi vocal na yo yogo yemba ngo ça te ke ba dropper mutu mo pa yemba ngote parfum d'hiver na makamune chef na biso parfait ça na makamu na yo et ça yo ça te ke ba boto la chef ba pesa mutu mususu te biso moto a compétent na nyonso donc na non fier donc ça la nga bien tala ba na poto sernet ser na Claudine Kino Maclo so yoki yoga zoyemba dega pour na minute so ser na zana kin je le salue coucou. OK, merci beaucoup artiste malgré grosse mulher da mta ba polémique te na kimi nanga polémique ba zikri ya mutu ba pesi mutu ba jusha mutu ba pesi mutu mais du moins donc ba tindika chakal moni ba orchestre msusu net mikolo to benga vemoro velisi papa leki na bango na papa ya vena biso pauvre ma belle lisi papa leki yango moni ve na mikolo akomi Elisi
mikolo il fallait pour pas me interpréter rien qu'un thème ma belle bisoto betara bonyoma bat balobaki oh misika ba mongo on comprend mais bisoto yibaki logote tala lelo yo bat bakomi ba elisi neti yani dindo na longwe dindo total pe bien fallait azongi na origine na bango e pas a mongo quand même bisio makolo soke zate okomo ngape na ngamungala o même makolo so ezate okomo lukotambo na makolo batu bayibi bafutaka va kenela maloba wana eza risque comment on a un grand pour au moni lelo bayiba ni sauté jamais ndi ozana sœur na ngana ko momi mo kamila ka C4 comme le roi yo msu ya yo ezana ya yo ezana C4 te yo comme yiba ti na munena mutu ozuka okosi biso na lelo mo boye pe maro ngape na salaki non tu as pas créé mon musique à lelo tout le monde nga ba Didier Lacoste obi générique et bimi album et bimi ba comprendre ndé ba mo baloba allez-y comprendre na bafle to kutana mais venanga elisi na pesi mbote pour papa le qui a donc yena pauvre mabele elisi bazaki yana leki ba papa na bango yango moni 20 mikolo yo alongoli kombo na ye pour na respect biso tanga ba komba batute elisi na pesi mbote na pesi pe lisusu leader moi mukuse ba mise bazoki matro oh moni leader so maboro makasi leki et comme un risque on comprend tes artistes côté aux na mabele lisi fali pour pas dicap la mais côté côté tu pas faire rigole la Jésus des néants yo mtozo tanga ba kombo na ba on ponga ebi bangote na bika baba misia Congo mais par rapport à image au moni leader il faut tambola na bana orchestre il faut tambola na bana pour ça musa yo moté mona batu aso accompagnement na mawa beti mona batu mo boy masana na yembaka bien Jenny Toula ayembaka bien mais bozozo ba faux chanter ba parole ba Carolette ba Clotec na ba mbebo bozozo mo tchon liboso et ça ba risque on moni ba leader a mikuse bazara mitema mbembe makasi ba musicien bozola ndangai sozo ngokota na orchestre ngokota na orchestre leader ambinga pour soko kota na orchestre muto acha ba langeti pa ko mamulaye ko mi risque na ba guitariste na bango mabandi ba ratara ba fil yango moni idole bala makauzi yo kokopika peni so tanga ba kombo neti garçon na makaya na ebieti franchement très sale talaga garçon là ta blouson boy en plus Valentine ça ba blouson ba bambara ba kombote bango orchestre na bango parents français en plus bango orchestre na bango za ba orchestre mo boye ba diembela batu biso diembela biso batu te biso zara na ba vina biso Willy Mushedi code mondial to zara na ba ta couleur te pour bilambe ko masalité ya Willy Mushedi singa pake bo moni maramboluki so zara na bato ba parola ba couleur te chef na parfum d'hiver na Guilain KBG ba yebi biso sola na bato soutenir ba papi Messi ngam na papi Messi lelo bato tout ba koma papi Messi pas mais ngam Messi papi Messi époque na ngai ko ya papi Messi ya bato grosse mouli par rapport à artiste par rapport à chanteur ngam premier musicien tokenda lukapa Mandela Mukonda biso Mandela Mukonda dollar yana puis kwanza yana na ekotaka nango ekotaka crise mais lelo yo tout le monde na batu ba ko diembela papi Messi yango moni to ebisi bango so la na muta couleur kangama na muta couleur donc tikela biso ya Willy Mushedi so code mondial tikela biso e katana raté vers katana de vers luka bato kabelo mbongo kebana ba boss mususu o kabelo mbongo o kabelo na salita couleur. Merci beaucoup artiste et comme chité poto clore na yo to kabwana ba dédicace sinon mbote na ma sœur Claudine Kina wana bena mère ya Balifanto ya fait na ngalo la mona digital que je confirme par force on a mère na biso a parlé à ça déjà que je le salue et je salue aussi ma femme Nadine Mafuta la chinoise la mère de 2 jumeaux françaises parents français yora beauté na pesi mbote na pesi venangai akati ye pena sona tiki ezalaka bien ti pour biso to sola na bakonzi venanga papa na ngai Michel Sheba Manzila ve grade mataki ve et on ensemble et je salue batu tout balinganga papi Messi na luka pa Mandela Mugonda na robosa na yote yebi soutien ezalaka déjà makambo bani banangola tozoya kala mingi te voilà Didier Lacoste le mamba voyage ba tout me palpiter États-Unis pour comprendre ba faire voilà ok merci beaucoup voilà la grosse mouline vivre quand époque bata papi Messi motomoko bien pourquoi pas à Mandela Mukonda balobi chez toi dollar yana kwanza yana un chef ngato kabwana yo kara rien que na ba dédicace et puis dans repesa yesko porte-parole na biso yeto kabwana sko yo na programme ya mouvement yoto kabwana na ba dédicace toke na porte-parole na biso na programme et puis ngana obima na ngabo tika lo sepelisa Congo France bo sepelisi boss na biso je suis Didi Lipumba na sambwe na tikalina mawana motema c'est pardon bomba poto robima na plateau te toka bwana non na ba mabanga et puis porte-parole on peut sa programme ngana robima sima na tikelo miko po yo so banza ba cher de poules bima ngana ko robima na plateau te ouais donc vite fait
la pesi déjà mbote ya trop na Francis Ewe ta papa Chansard muto na oyembela nzembo prochainement donc Francis Ewe ta papa Chansard pour nzembo zo bima déjà otoyembi zo bana maxi singa la sofé de vraiment mais Francis Ewe ta na pesi mbote boss Espagne zolandanga na pesi mbote na Francis Mikoko na Paris na bana na e misatu donc na libota na mobimba na pesi mbote na Deo Gracia Nzamba ba play na Cape Town et puis Pierrette Chingi la strata love na Cape Town boza tellement belé Michael Pondi H3 il m'a géré ba dossier Mikolo Michael Pondi H3 do atalusu Zemerlino del Rama vous êtes tellement nombreux na aussi cette grosse molinga musana nga tengelinga papi Messi teko mais parce que ça ande na yete Messi papi Messi na Mandela Mokonda donc belé ba boire bango ba mona bango te biso to zo chance to mona bango donc big up quoi c'est bien voilà OK merci beaucoup toka bwana na yo rien que na programme ya mouvement. Ouais, grosse Moli, merci Penda pour l'opportunité au Pessingaï. Donc, juste avant la bande, une chose, je salue mon boss Didier Lacoste, vraiment l'esprit supérieur. Lorsque nous l'appelons l'esprit supérieur, parce qu'il y a des gens qui sont Congo et au monde entier. Mais Missou Baba descendant, se prétendant que Jésus de nuance, mais or que Jésus pour vivre, il faut les capanza, Nzambe. Coach Chafa, vous Didier Lacoste, leader Ambingawa, Tondati Nakati. Donc, concernant la news, le fait de voir au monde entier, et c'est là qu'il va comprendre que Didier Lacoste va m'accueillir, Yannick Dido, Deni Badaïs, parfum d'hiver, Deni Banzila Bakei. Sur ce, Abnen Forum Bameloman Yambon Daté Ceci. Sur toutes les plateformes, disent que déjà est bien Borozoyango. Mais c'était ma casse dans un mois. Borozo sorti officiel à double Venise. Pour Didier Lacoste, ok, na un niveau en tant que des kings, des kings. Parce que celle ma fille, ma chanson, donc n'en parlons pas. Donc, comme programme, déjà ce jeudi à Wanakin, toujours une séance répétitive Nabichou. Le mardi, en tué, n'a jeune talentueux ne peut toujours liquider. Donc, ban envoie ma baza banani, banvoie. Donc, après avoir liquidé Binisaki Borozo dans saison à Sima. Déjà ce jeudi, tout le temps, on a quai de marque, ex vis-à-vis d'un rond-point victoire. Mais concernant cette piste, le fait dévorant, j'invite tous les mélomanes qui écoutent la musique congolaise, avec les artistes et musiciens congolais qui font la musique congolaise à la maturité musicale. Donc je dis au Boya le fait dévorant et Zobima. Pour clore que la musique congolaise est comme une chambre luxueuse. L'international Didier Lacoste voit maintenant que le meilleur chanteur après les coussins, torticolé pour d'autres chanteurs, ils n'ont qu'on s'est débrouillé. D'autres chanteurs disent Konda, Deti, Bamikousé. Babote nange bele makasi na pesi na muto babengi na Eric Ize Ubama, le boss Axene Kingo, Mandela Mokunda na Papi Messi. Je tiens infiniment à remercier celui qu'on appelle Jubika Lala de Côte d'Armor, na pesi moto na Zénith Ntomo, na Riva Ngombo, Jean-Pierre Foulama de Paris. Pour tout contact, les gens qui veulent bien le même, mais contactez KBG Likimbi, le porte-parole du chef cher à Didier Lacoste Voima, plus 243 85 27 82 491. Bonjour Maël. Merci beaucoup chef Tokabon. Le numéro de contact. Ah ouais, le numéro de contact donc 00243 89 89 44 637 Nabandeli 00243 89 89 44 637 donc aussi parfum d'hiver qui a vu le fils, a vu le père Mbalamoro. Voilà, OK, merci beaucoup artiste to kabono pe na numéro de contact et puis ngana obi mananga na plateau na tigeli bino bo sepeli sabiso boss na biso José de Lipumba a sepela ya Willy Musheni Singapa ke bo kata na raté to ko welele na ba muswamba ba ko bima ba léché qui pe a sepela. Ouais, numéro de contact avant na pesa sinon on venanga Jani Sitan Tsungam Putupe na Switzerland Kalami Tazoya motema Nita Sita mama Nita Sita yebi maman de to sola ki Jani Sita venanga banga michuri donc na Switzerland on a Kalami te to zana na pesa mbote numéro de contact Zakaya Willy Musheni yebi ka code mondial plus 243 et Willy Musheni 81 58 86 459 donc plus 243 81 58 86 459 so bengi pena au solo li pena mais ko benga te pona moi marié quoi Nadine mafuta la moi zoua quoi benga na ninga ma solo normal. OK, merci beaucoup Maramango mabele lisi boye na boye Guilhem Ozindo pe mutabandaka pe makambango donc c'est-à-dire to luka pe Guilhem Ozindo to betane pe masolo pe ezala ki toke moi kitambo toke moi bonyoma to zonge moi boye Guilhem Ozindo pa lobi a fâché donc c'est-à-dire grosse mouline kita pona luka pe Guilhem Ozindo to beta masolo. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur José Didi Lipumba, pourquoi pas à notre manager monsieur
Junior Bookson Boukassa, on peut remercier aussi Yamouna artiste et métier noir devant la caméra. Pourquoi pas Aya Willy Mouchen et Singapore Keboto, Kowelona Bamouswambo, Kokatanate. Merci beaucoup à nous vivons maintenant l'époque des papis, merci depuis le camp à Motomoko bien. Pourquoi pas à Mandela Mukonda, Babi chez toi, dollar Yana Kwanza Yana. Merci beaucoup aussi à David Olito Motomoko bien. Pourquoi pas à Maman Emiline Zemba Motema Yabatu, il y a tous pepele Yambetolo. Merci beaucoup aussi à Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup aussi à Degrachou Babi Mwana Abato. Totikele Topeseta na fondation grosse moulir à côté va faire en route. Merci beaucoup aussi à Dieso la London Babi Bakolia grosse moulir et c'est Komaki. Époque à Batapepi Messia Fana Nangwendene Motomoko bien Mandela Mukonda chez toi dollar Yana Kwanza Yana David Olito Motomoko bien. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission Mikolo Tokomika na système à PC loco loco. Donc si tu solol on te solol, mais si tu solol pas on te solol pas. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà je dis merci aussi à Mouna artiste et je dis merci au revoir et bye bye artiste na du micro nanga. Voilà que ça bise encore de quoi bozara na bino déjà capable. Voilà. Na mona inde on a na caméra ndo sali ga mobo et la petite soki to mbela bino nini. Donc ngana komiko banga mokilelinga sebongo. Ngana komiko banga mokilelinga sebongo. Oya lobi na ya lelo mboke senezalidi. Kasi eloko moko na kosenga yo kobosana te. Bolingo loko malamu esenga kaboyo kani. Bolingo loko malamu yanike esenga kanta. Soki na salaki mabe ebongaki yo yebisangai. Et pourtant to signaki ngana yo mama. Toko balana na yo. Sambe yo kangae. Nayo, Claudine ma fille Chili Magasa Live Matanda Babo. Nayo. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com.